ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Moi, dans un examen d'État, à te poudre, mais lobby batala dans le journal Combo Zate. C'est vraiment la honte pour un parti d'un docteur en droit, un parti légaliste. Yakomona Batu, Babanda Kosala o babengi amateurisme politique. Ngale na melagi masanga, na langwaki, j'avais demandé pardon. Ces gens-là, basenga pardon à Artuana, M. Augustin Kabouya, je suis son nom. Asenga pardon à Artuana. Et Tshisekedi comme docteur en droit mal à l'aise. Que Oya ko publié et le comment est illégal dans un parti légaliste. Il faut senga pardon. Soka ko senga pardon te a démissionné. Il doit démissionner. Ou bien commission na la discipline. Oye kata batusuki bakate pesuki. Il doit normalement démissionner. Nazomona batu, bazomema fanatisme na kati ya parti, na ba réseaux sociaux ba okoma je suis Augustin Kabouya. Akufita à commettre acte moko ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bokomi kolinga kosala esprit d'équipe, au lieu ya kosala esprit du peuple. Mutasala erreur tellement que yenda ko signer pour besoin poste, bozo koma je suis Augustin Kabouya. C'est la honte. La vraie IDPS, vous constaterez après la sortie du gouvernement, je suis encore seul, beaucoup de gens vont me rejoindre. Je l'annonce à ce jour. Les gens vont comprendre que Babanda Kobeta Bango, Balobi ba formal, Babanda Koko Sabango, na idée, bati kaka kabilisme kende. Conséquence ya Makambouya, Jantini Ngobilana, Augustin Kabouya, c'est tout simplement quoi? Les gens ne veulent plus respecter la constitution. Bakomi kolinga kosala oza ba arrangement de salon. Ba arrangement avec de nouveaux amis de Kingakachi. Conséquence yangwan. Donc, eza son. Batu baoloba makambu na biso ya ndaku. Il faut te lobela ngo na ndaku. So bolobeli na ndaku ezo simba te babima ata babelela. Peut-être bato libanda bakoya osala médiation. Nazana nzela nazoya poto bandenge nini toko organiser marche oyo eza prévu pour les 30. Bayebisinga yaka toza na base. Nalobi, est-ce que ma sécurité est assurée? Balobi nanga oui, ta sécurité est assurée. Koko mana komi place balaki. Balobi nanga bozwaye, bovandise nase, un national nommé par Etienne Tshisekedi. Je dis bien pas par Fati, mais Etienne Tshisekedi. Bavandisinga nase, bozwa Gillette. Bakatinga Kovo balinga bakata même barbe na lobi na bango pas jusque là na ba image oyo bazolo babaza nango ba censurer ba image parce que à un certain moment na lobaki oyo bolinga bosala eza illégal. Le problème ezali raison na bango ya ko torturer nga na niveau wana. Et ça qui n'a pas respecté ma parti. Je demande à tous les bannes Tshisekedi à travers le monde une association et comme commission de discipline. Question à Zotuna. Balobi que je suis en contact avec Batalamuka, Bakanginga téléphone. Na idée ba checker batala ndenge nga na solola na ba fayulu. Après checking na bango
tellement nakoma esalite so botali baimage nalataki elamba mosusu nakendaki na ndako kochange elamba mosusu mpo balobaki ke mpo bazongisela nga telefone na ngai ifale napesa bango mbongo nake koluka mbongo naye napesi bango telefone mpo nazwa telefone ezwaki beaucoup d'heures. C'est ce qui s'est passé. Baye kozongisela nga téléphone. Ils ont pris des photos. Babwaki na ba réseaux sociaux. Na bit ya koboma étoile oyo ya jeunesse oyo ezolinga ko défendre démocratie na idéologie ya emo le docteur Etienne Tshisekedi. Babwaki ba photo na kati ba commentaire. Voici oyo bolandaka. Langage na bango eza ke nga nakenda kozwa mbongo na compte na bango nayebi te mbongo oso nakenda kozwa ngo wapi. Mais l'opinion ne doit pas oublier na IDPS oyo bato ebele balia me bambongo ya bakombata bazala malade. Nga naza parmi bato oyo diaspora pesala confiance na opération il y a $1 pour Fati na campagne. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One.